pembeni ya kufa. Il se trouve pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Today. Miracle ne domaine na yo. Mutato sosola kobange sila ye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Nous les affranchis, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croyaient en Abraham, à ceux qui croyaient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant d'Abraham. Les enfants de qui? Pas selon la volonté de la chair. Kosale l'ensemble na lukuta malamute. Kanga to repeta bino ake. Soki toye koiba bino malamute. Asiba iba kibino kuno buzagira pareve awate. Mutu akosala ngo awate. Tobika. Bambolama. Prophète ezanenga. Sambe akotinda ba prophète mibalete. Au même moment. Allez, bonjour et welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Le Banandeko, pasteur à Bandisikoyo. Le Banandeko à Vanda, Alanda Makamba bien et Zulubamawa. Alors, nous sommes sur notre chaîne de la télévision ici en Angleterre, sur Sky 711. Chaque samedi, nous sommes là à partir de 13h à 14h et notre église, chaque dimanche à partir de 11h30 à 14h30, on est là sur Saint-Anne Road. Vous en avez besoin d'adresse au Bengi, on peut faire une explication après. Alors, avant tout, Banda, tout le monde dans la vidéo, on dit que à lobby. Mais, dans l'été, là, vous savez, on a un message de mon boye. On dit que mon alors ben moi quand mon boye, na meka ko benga ye azo ya mbate. Bangba bato basala baje balinga ba téléphone. Balinga baje que no bosola na téléphone à sens que ba botina ba voice. Na ko sabi no message na ye. O nga mona na bandena ko benga ye pour le ben moi quand mon bozela. Boyoka. Bonjour homme de Dieu, c'est pasteur bienvenue depuis l'Angleterre. Nous avons une émission en Awa. Bon, le bac sur bat bako benga va benga na bengi pour nous avoir besoin de tout na mutu na bon. Aux autres can ka téléphone na ngai. Aux autres message ko appelle na merci. L'homme de Dieu naza occupé donc mana zata ko ano na mtu zate c'est peu mutu neza o tu na ngaka na boss na ko répondre parce que non c'est maman boy. Là na nzela limbisanga vraiment. Na moni ku t'appelle là on arrêta. Oui, ça Masolo Mboué, le cas qui ça fait au moins 3 semaines en gros. Notre bien-aimé à Paris, frère Moutouz a tenu la yenga lobi nanga kulu tout le landa dans le message. Non, car frère bon, Aza pasteur.
vraiment makamobo ya bien te bana tanga kombo nini te mais na mekai ko benga e pona solo la na ye très bien na zong se na nzela abaneko ya ma téléphone nga te na meki ti amonte ma ke dérangement le ka kende na yi ko sela e voice yo mais na bingi kaka ti ya ko tindela nga voice donc baza banjara bato yo bakimaka ko solo la mutu pona si peut-être bata wa bana ko zwana donc abane adiga kinga donc a ki ko checker ko vérifier ko comprendre na ye parce que bon Bueno, dikambang na ngana lobeli pena mingi bien lelo mais elo mo supeye mais na rotindele oyo nde na sala makambo sikolo kwa ya alinga makambo lobala voice ngana zana besoin moto tekeno to sola na voice ngana lobi bote na sala émission na beti mo extrait na ewana amoni elo kala ngana yebisa yeke ndenge zana ngwana a Hollanda oyo po na yebisa keno na minute bolu yoka ke makambo ya zoloba. Il faut ayeba ke soka za marié atalaka mwasi na ye na bana na ye parce que lelo soki ngai lelo na memi ye na lobi ke non ezaka na ndinga ya l'état pour diffamation ezaka grave so na yebise ke non répéter ba makambo yo lobaki oyo na o ngana za nango répéter devant ba juge siko ba retourna yo la kisa na nous prouve bref na pesa un exemple moko na lobaka ya pasteur musupa atanga ba pasteur ebele ya na lobaka ti pasteur Moïse Mbie abi pasteur Moïse Mbie église na ya komisiango babe onini na bosani comme arena voilà abe église à pasteur Moïse Mbie comme arena ils sur église te ce qui juge à tourner devant les coups juge à tourner alobi yo expliquer biso ndenge nini église on est comme arena ala que ça c'est que église ya Moïse Mbie comme arena a expliquer batala ce qui réellement et comme arena solo c'est que ça qu'on nous expliquer te a évité ce combien d'années mais ce qu'on a dit kambo ya loba ki wana siko soji za bila kisango okokino la sate eza diffamation ndeko okota boloko pour me ate na otinde lo message oyoka ngo pour na ndinga vidéo pour uzanga besoin message oyoka omona nga pesi kwa live oyoka ngo mais nasi na obenga o lisusu et taona oyaki sasa na kobenga yo na téléphone pozo saka no a live na koluka yo tukuta na église na yo to so la tête à tête na vandisi mwasi na yo na nesu na bana pona oyebiso ba danger ozo courir ya makambo bolo baka dans les vides. OK wana kati na page na makambo bibe belawa prophète ba loba trop ba tubazobisa ba prophétie to kuna na chiluba prophétie bibi mais to yebi chiluba te mais yepa beti na ndenge na ya ndeko yo pe bola nanan bo na ozongela bino after this video boyo ka yemo ndinga lobi. Thank you. Et par rapport à la responsabilité à cette copessa. Nzambe amonike na musala oyo. Il faut musala nzambe le prophète Emmanuel Dodi assemble la wapi na parler du peuple pena minuit. Nzamba kolobalanga le prophète Emmanuel Dodi c'est lui que le Seigneur a dit. Mais na kati ya message wana Nzambe ayekotali sanga mosala Nzambe le prophète Emmanuel Dodi Nzambe ebisinga boy po bambula eboma batute bakate ebedate il faut apôtre et prophète Emmanuel Dodi akende kosambela na palais du peuple à partir à minuit. Rien ne peut se faire dans ce monde ce que Nzambe a révélé basanaïté. Nzambe ebisinga bitala le monde des esprits bazali ko préparer mbula ya bakake ya ba inondation na République démocratique du Congo ba inondation impossible o eko créer liwa na kati ya RDC. Papa Kuli témoignage ya bato et qu'est-ce que témoignage ya Nzambe. Amen. C'est Dieu qui connaît ses serviteurs plus que nous les prophètes. Namoni bazali ko signer acte moko dans le monde des esprits afin que va créer guerre ethnique bitumba ya bikolo pour diviser Congo. C'est-à-dire muluba azo bundana muswahili kozala mungala azo bundana musakata. Tout ça pourquoi ils ont pour diviser Congo. Nzambe na bilaka oya kela likolo penase atali singai liwa ya ba artiste
Et pendant que j'étais dans la prière, Nzamba Ebisinga, artiste, que ce soit chrétienne ou profane de Tobenga Kabango. Et mon père spirituel serait très content parce qu'il y a l'ingaka mingi o Nzamba Lobaka. Ce qui m'a cambo est salemité. Que Moussala Nzambe, prophète Emmanuel Assembléité, pour ne pas arrêter guerre ethnique, pour ne pas arrêter mvula ya inondation na bakake, na liwa ya artiste, na mikolo ezali koya, papa Koli, dans le ciel il y a quelqu'un, mukolo moko te Nzamba kosanga, boko mona yango. Welcome back, welcome to Bolandi Binomoko pasteur wana ndenga lobi boyoki alobi pendant qu'il priait Nzamba l'accès nana lobana lomo pasteur wana place aleki wana oyo asali émission wana eza place ya ndeko mobo dans na otanga na communauté po ye asala ki émission tatiki mutu na ye asala ki ye asaso na voyage ndeko wana pe libuso bana ko lekisa alekisa ka mutu moko boyaka o chrétien moi papa na biso na zoka ye na solala la bien ayoka comprendre siko azui amemi siko mutu azoloba makamba bien na ibiseke makamba sala yango wana mais na chekaka bon c'est que à comprendre siko type pasteur oyo alobi makambo oyo ye Nzamba talisiye que notre père les prophètes Emmanuel Dodi akende na minuit na parler du peuple pour akende ko prier pour la bamakamno sozo les cas baguette tribal ko salama pour ici là to boité vous comprenez la puissance vous comprenez qu'il est capable de le faire mais moi mon problème parce que nga batindela nga ngo balobi nga pasteur tidiango na tidiango pe na pesa pour nazolo basiko boye to solo là c'est que pour m'angeza bo Kinshasa ezamboka masolo donc bino penda donc aux révélations de Dieu t'a parlé. C'est que nous tînes, c'est que nous tînes, c'est que papa abandonne ça la démarche pour na kokende, pour na autorisation aller à parler du peuple, à kende prier. Na ndoto na yo, yo yoki, yo loti. Bien aimé, batu musu boyo saka na mukili yango, ubinasi na ibite. Donc na minute pena don père akena ye pena na libosa pa yedi pa ba do prier. Oyibi loko nini ba retourner le. Siko yo nga nazo tinda nazo na loba na yo. Po nazo epe numéro na yo. Yo moko sala ba démarche. Loko la Nzamba lobela ki yo. Oui. Dieu t'a parlé que les prophètes mutufa bondela po na ba bloko na ceci là. Yo moko sala ba démarche na yo la République ya Congo na bino sala ba démarche. Zwa autorisation aller sima oye siko loko lobi ko j'appelle la besoin coutante mais là siko autorisation le papa na sali ba démarche na zio autorisation yango yo kende na parler du peuple posant la droit OK na parler du peuple na herboye au prier pour na makambo e salama ce qui à ce moment là soko sali yango wana ngano to yokala pour le moment na d'accord noté au sali na yo Nzamba lobelio tant Nzamba lobela ki yo biso zala ki Nzamba lobelio parce que vous avez compris que papa a la puissance, il est l'homme du moment à osala yango. OK, na katina ni kote wana. Mama eli kamunangeza makambo yo ile kawa, tout le monde bazoloba. Ba tout ba komi koleka, komi le kwana théâtre moko boy. Bana ba théâtre ba komi ko sala ba makamna bango ba petit ba tiktokers. Nana ba bile lo moko na TikTok bo mo na TikTok. Ngape na kota na TikTok na koti na ka mbulo yo. Mais na koti mbulo yo nazana à peu près plus de 150 000 abonnés oyo bango mo basabona rapide batu na yiba ngote basabona rapide donc c'est que nazana succès terrible mingi ka étranger ba congolo na yiba ngote nazana ngo sans sponsor sans kisi mais nazana ngo pourquoi parce que batu mingi mi bomona wana bazana ba 100 000 vues bazana ba sponsor na bango na bato basima bakisi na bango pour masolango ezabota mola bongo ngana na 100 kisi 100 sponsor kaka sixo ya ngamoko na zanga nango ya kobotam donc makamunanga nyoso tout na zaka na succès terrible puis na bina za champion ya ko repasser ba vie ya bato le la ta vie za chiffonner ngaso na ziongo na ko repasser ngo bien ozongi normal siko na lo balikambo ya frère oyo o bapesi Vanguard na kinwana oyaki koyemba Benjamin Kanyombo limbisa so na ba komono biente ye ba tutu ba komi kolo ba théâtre koti comme le théâtre ba fanti
comédie et comme ti. Et vraiment dans le comédie et comme il y a comédie. Bah tu vas ça théâtre. Bah la moi mike batuni bah roba. Ah tu na mninga na lobby. A lobby atuni abi atuni otambola na mutu kanini nde batuna ki. Ye pas ici daji naza na moto kate nazo maloba ye alobi na ezala ngo na chaka pe na TikTok na patia ye moka lobi daji naza na moto kate na tambola na makolo ezala langage na ye yapo côté abotami baloba bongo nazo répéter ndenge ya lobi daji naza na moto kate donc et comme théâtre tout le monde ba komi ko lobele lango mais les premiers aboyé oui frère Benjamin okomi mwana ya mosakoli biso bala neto yambi yo pena na motema moko okomi mwana ya mosakoli nazo peso message ngana okende nenge ba musuba okende te na répéter le aussi pour comprendre ngate ngana nazala makanisi ndenge batu mususu na ba okende te baza bana ba yebi makambu te ya mona bo okende ko pesa ba mbongo kaka dans les vides pa ya mutu o azana impoli azana respecté. Il ne vous respecte pas. Dans la Bible, na déjà pasteur reconnu et puis naza élevé na niveau nanga. Na michaka ni sika nanga. Sikoyo frère moko boye. Mwana moko boye. Ya ndengwa na kaka. Lokola likani na TikTok. Sikoyo na pesier quelque chose, ba pesier quelque chose. Aya lobele langa, alobi na yete, asene live angote. Aleki quelque part. Aotanga nga na kombo na ngai moka bo albike no oh bienvenue eza qui impolitesse je suis déjà pasteur soit okoko lobala ngai obengi nga papa bienvenue atoyokani ou bien olobi la nga pasteur pona pasteur déjà mais tango benga kana kombo otie et le côté ça c'est l'impolitesse moko terrible eza muto il faut bo recadrer parce que allié bilombongo nana bokolo balangate ngala muta media na yima kambango ndenge tambula bokolo balangate te ako bana wana basalaka eloko ofelete télévision c'est l'argent TikTok c'est l'argent pour alobela yo faut ba futa yo yango moni bazo yaka wana pour ayibika ke na oza quelque chose boza ba venturier bo mayelete bolimbisa bo mayelete donc yemoko mwana na zala ba preuve alobi et pas ya bato c'est l'homme de komoka landela ka mais yo ndenge ni ozo respecter papa na ngate bo ote ngai na kenda ko luka bango te ya solo aluka mutu te ko luka bino pete parce que eux ceux qui luki mutu wana yako yo problème il faut yo pesa ye moni ngande na loba boye ndenge na zalaka tant to bandaka cheno po vanda na ngabo fo futanga bato basala mbongo ba yebi o vanda na ngana plateau na ngabo pesa mbongo futi tout va nanga pour atanga comme na yo o pesa mbongo na osala ngo fele et puis soki lelo na comme osala nga mo pe ba ya loba makambu ya ba kamo tout les journalistes bo parce que nazana makila nango ngako na bana beta ngo na mona ndeke ke za bongo te mais ça faut mo le que ça nda loba langa parce que lui il sait que mon père il fut un journaliste un grand mouton avant ça ba journal kembi batu ba yebi na ata lo ba bloc wana te so ngatangu batu ba kimia wao ba se ba créer langa problème ngambo na simba na koma ko beta ki journalisme na beta ngo pe bien kitoko batu ba comprendre azaka passer na beta frère le kesa lo bilanga mais passer oyebi na moni pena ke do makila ki journalisme zakati na yo ngapi oya solo donc za bongo na yebi bana wana na ki impolité se bazana nango lelo yo pesier quelque chose à lobby na yo à tomboli yo mais lobby a ofinga yo mais ceux qui lelo ba ofinga te parce que bazo banga ezala mutu mokaza nazo lobela mutu no sibo chama toyi parce que bino bo za makambo ka ndengwana lelo nazo sabino plusieurs personnes sikoyo na landa ndeko mo pesu ya ba TikTok wana zoloba to yoki ba pesi Benjamin mutuka bonabo sikoyo tozo zela ba pesa ya appartement na balobaki siko bazo zelaka appartement wana donc c'est que bakotangela batu ba mikolo pona azo appartement beaucoup ko pressé boutute ndala sabino lo moko la promesse ce n'est pas une dette lorsqu'une personne promet quelque chose na mutu et un yongote il peut aussi changer yo lo balangani nzambe pe a changeaka ah mais oui Dieu change
Nzamba yebisaki Abraham Alexa mwana eli kimba nini te. Abraham asimbaki mbelite. Tanga lingaki avancer pas bon mwana e. Nzamba ba nini? N'avance pas la main. Il a changé ce qu'il avait dit non. Car à la dernière minute. Mais et là qu'on est sur tout temps basala rango te oh na lobaka ngo sima mais na kena koto la télé ça bino. Bino bato bo kendaka pressé bozo betango lisolo c'est ces choses à terre. Tout tambola na makambo nzambe. On ne vient pas dans l'église pour avoir de la voiture, non. On vient dans l'église pour la koluka kende lola. Tu as qu'une église to sambe pour la ko sambela, tu as qu'une église pour la ba mitukate, tu as qu'une église pour la ba mabalate, tu as qu'une église pour la obo lukate. La Bible nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et nyonso ekoya ekolande la Bible nasima. Et vous venez pour avoir des matériels. Honte à vous. Si vous avez besoin d'une église pour avoir des matériels, soni po na bino, ndermona landibe misebo, donc ça n'a pas wa passi. Albingam na benga yekutu Benjamin aya, yo benga ki na bituni. O benga ke poso wa ye, lokola musako liboro lo barabi kabakaba, c'est ka kabele muyibi, honte à toi. Et poso lo bango, ni ma ko du journaliste wala loba, po journaliste loba ki ke non, ye po ngata journaliste lobinga, nga déjà tant na mona na bike ande comme ta benga ki na esa ku du na biye mta bengi. Bozo nga ma bete, je suis en train de vous éduquer pour na bolonga na buzoba parce que quelqu'un a osé de manquer mon père. Na buzoba na bino, na yebi bana ande bavataka. Parce que kasi pena de rezala ngwana ye, aya beti pena la venir bo, sans senga permission pas te ba kofi boy, rien. Il faut qu'on fait passer permission parce que sur la selle ngote abandoko yakte so ko fiazo le kawana. Parce que eux balingi ba biloko wala te. Bazarana contre ye, sikoyo ye tanga beti biloko wana qui est politesse na ye. Manquement sabino bo comprendre. Mais ngala comprendre ki yang. Tango zo benga mutu na kombo mutu dia sa releva ou benge kana kombo boye. Na pesa ka lokaliti apôtre Tosha ndenge zana na tangi kombo na ye, aza déjà apôtre Tosha. Ngasi kona benga ye Tosha, non je ne peux pas. So la benga Tosha, ça manquement. So pe la bengi papa Tosha, ça manquement. Donc cela veut dire na écarté qui apôtre na ye. Na pour na yebi kaza apôtre déjà. Na bengi apôtre te, na bengi kaka papa Tosha. Donc cela veut dire nazo longola qui apôtre na mupanzi. Ce sont des tics. Oba saka un esprit na bino boa bana boyebi masolo te. Botika ba mikolo bato ba yeba solo bana wana bakoko sakana kate. Ngawe muneti bana wana. Akoza na il n'a pas les doigts à making golela. Bakoko sakana te. Na yebi bino ke na zaki na besoin na beta makambo grave. Mais yango nazolo ba lelo Benjamin to yambio. Mwana tanga komi mwana andi maka papa na yina makamunyo lelo biso toza banati. D'autant maka tete botana ba parents ba bota biso. Même si mon père est sorcier, même si mon père a sa mutali boma, je l'accepterai tel qu'il est. Tout le monde a kabana ya batama boma, papa na sa mutali boma, maman na sa mutali boma, bakima kaba maman na bangote, bakima kaba papa na bangote. Balinga kabutu kaka pour d'intérêt songolote. Tangu yo komi mwana ya musakoli, je te dis directement en face, bala ki son message. Partout ozo kende, soko keko yemba, ba bengi son église moko, avant toutes choses, bandako loba na bato. Ngai Benjamin Kanyombo, fils ya prophète Emmanuel Dodi, lobaka yango. Koya ko lobaka na église te, partout ozo kende, obeti concert afo beta concert, lobaka ke oza mwana ya musakoli po bisoto ndimngana ndimayo. Tant yozo betango oyaka la France dernièrement awa osale mission na yo avant bande mission na yo loba ke non na pesi d'abord merci na pesi pe papa la ngai Emmanuel Dodi le prophète Emmanuel Dodi merci o bande lo bango banda ka ko lo bango à chaque fois o yozali to mona Sandra Lina chaque fois kenda katanga akomba prophète akena na matanga ya ndeko na bango ya mission kufa ki chouchou ayena jeep ba moni noir bande ko nekutu batunda lingi ko la sangwa te bande batu ba mais je pense que rouge comme noir ndenge ni elle a expliqué pourquoi est comme noir ayebisi bango ya rouge c'est qui a 2013 na sala ngo bena bona ka ko laksa ya oyo za 2016 prophète Emmanuel de habiter tika to changer le ya 2016 ndenga lobaki. Donc à chaque fois tant vous sommes dans hôtel mabazo yeba ke c'est un affranchi ba ça il a que mission moko na sala ngwa so na lakisi bino asu bolo ba soki ndenge nini.
12 millions de personnes batali yango babandi ko lakisa sandali na ndenge ni na baneko bina pendant qu'elle était moi na tout balakisi wana jusqu'à ce que a commis affranchir souka batangi peka combat prophète Emmanuel Dodi na souki prochainement je vous parler encore beaucoup. God bless you, thank you, bye bye.